Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Toujours en avant. Andi ADM TV mbote nabino esengo eza toujours kolala na ngambu na biso poto ebike boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV oyo memelaka bino actualité mais to proposaka nabino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité, ba faits sociaux ou bien ba réalité ndenge ka toujours vivre na mboka na biso République démocratique du Congo. Avant to kota na sujet o to memeli bino po boyebi ka actualité za toujours dominé na USN, USN Denini, Union sacrée pour la nation, initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezali ko balbutier, ezali ko tambola mwa tengu ko banga. Fumée blanche ezobima kakate ma solo ya Fachi na Bemba, na Katumbi, na Kabund, na nuepesi résultat te solo ya ko banga. Toloba te, yango ma solo to robeta tout à l'heure avec point de vue ya moko ya ba député, ya mboka na biso élu, ya district ya Funa na ville province ya Kinshasa meboyebi kaka maladie oyo ya COVID-19 ezotala biso ezovande la biso pe deuxième vague bayebisi na biso que ça beaucoup plus virulente que la première vague. Bandeko nanga s'il vous plaît Tommy Batela respect à ba mesure barrière pour Tommy protéger tout protéger pe ba famille na biso nde ezali moko ya ba moyen ezali ko permettre na biso to lutter efficacement contre cette maladie et plus globalement en tout cas la prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Je l'ai dit, Union sacrée nde makambu, mais Union sacrée en autre comme on dirait, à soit qui vaccin polioté. On dirait Union sacrée comme ko balbutier, n'enge ba français balobaka. On dirait Union sacrée comme ko tambola tengu et comme ko tambola ko tengama. Qu'est-ce qui se passe dans cette Union sacrée? Plusieurs observateurs en tout cas baza ko mona lokola ke koya ya batu ya FCC belé, on dirait comme ko commander stratégie. Oh Joseph Kabila sala ki keba na mutabomba nyo alekio mayele silence ya Joseph Kabila ezalaka jamais faiblesse esengeli toyeba. Je vous propose d'écouter le point de vue d'une députée, honorable députée élue, la femme la mieux élue je pense de la district de Funa ici dans la province dans la ville province de Kinshasa. Il s'agit bien de Christelle Vwanga. Christelle Vwanga a s'exprimer par rapport na nenge to comme komone la union sacrée ngo lelo en tout cas marché ba mona été anabi ki ko sepelisa bato belete mais ba vérité bimina munoko wana nous allons tenter aussi de faire notre analyse notre lecture par rapport na maloba lobi mais après que boyo kaenano je rappelle que vous allez kolanda chaîne YouTube nabino DMTV ndeko nanga ozana na abonné s'il vous plaît ozozela nini mi abonné na chaîne DMTV ko bossa na pété ko activer notification et oui en cliquant juste sur cette petite cloche oyo ko bima tango ko s'abonner et ko permettre na yo mbala sima to kotia vidéo o rataka na o lisusu te. Pouvons nous suivre l'honorable Christelle Vwanga et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Jouer un mauvais acteur il faut jouer te batindi be bisi tia désordre kuna kende kuna boloba loba po muto akotika union sacrée des jours comme loba c'est ka théâtre on sa théâtre batindi bango ba bisi bango kende kuna boko ma première force et à partir de la première force wana bino ba opesa bino ba poste bino ba se retrouver mais na olingo bimisango te mais il faut bimakaka il faut bimakaka pour na problème te to pesa ka Martin Fayulu raison. Donc, il nous a quelqu'un FCC bis. FCC bis tout est élargi. Bis, hein? Donc, maintenant, il faut deuxième grossesse. Non, mais écoute, si on a la lobby, si on a gardé silence, c'est que na d'accord té mais pour raison de maturité na fanda na ngai na observer parce que na mina loba wa traître biso nyo soto décider yo boyi to oboke na bisoté. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a des signaux envoyés à la population. Si nous voulons un renouvellement de la classe politique, si nous voulons des signaux forts, population mon a changement ezali, ça passe par des
Voilà, nous sommes de retour. Hein. Boti Kolandawana, Christelle Vwanga, Vwanga Yaba Christelle, hein. Ndenge a Sololi, Christelle Vwanga, Talia Moni, au regard, hein, Yamakam Tokonu Komona Lelo, modèle union sacrée, Yango Komi Kokende, Komi Mwa Kobangisa. Yango pe a sali réflexion, Yakomi Tuna. Est-ce que finalement, Neti Kaka, Topé sa raison à Martin Fayoulou, à part là qui de deuxième grossesse, il y a FCC Nakash. Christelle Vwanga, d'après sa lecture, à ça comme on a que, comme FCC élargi. Moi, je ne dirais pas FCC élargi, mais tout ça, la réflexion, hein, toujours hein, un peu similaire à Christelle Vwanga. Mais en FCC cash élargi. Na ba force mususu, bazaki na katite, oyo ba longwa ka FCC lokola baati lukwebo pe ba Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi, moitié ya la muka oyo ba ye kotia à poids na Félix Tshisekedi pensant kotia à poids na Félix Tshisekedi nzoka na simawana FCC azali na EPK wana za ko vimba peu à peu. Comment expliquer que bato baoti FCC Kacho bango bazali justement ba auteur ba participer na destruction mboka oyo par rapport ya mauvaise gouvernance na bango wana nde bazo okota na union sacrée pe soko talibia na betando eke baza manga makasi na ndenge ya kosakana te. Est-ce que finalement ce n'est pas une stratégie oyo et salema ki na nzela ya FCC ko infiltrer ko kota na kati ya union sacrée wana pe ko koma majoritaire pe ko sala ke ba voix ya FCC finalement et prendre les dessus par rapport ya ba force mususu et déjà toujours mon yango na makamune tu ezota la partage ya ba poste parce que ko solo la union sacrée OK d'accord mais nous nous réunissons autour de quelle vision? La vision du chef de l'État. Quelle est cette vision par rapport au peuple congolais, par rapport à tous les domaines de la vie? Quelles sont les priorités? Nous surtout longtemps besoin selon chef de l'État tie ba vision na tie ba priorité na mesa totali tolobi za malamu pe na intérêt à peuple tout cheminer ensemble. Mais maintenant par rapport au partage ya poste sengele salema peut-être par rapport politique mais ce que totali poids politique FCC oye koko tapé na kati union sacrée ngo ba ozaka na poids politique makasi soki balobi ba se réunir par exemple wana ba reconstituer kaka force moko makasi. Comment gérer ba ambition wana nyo surtout des problèmes et c'est ce qui inquiète et je pense que Christelle Vwanga inquiétude na ezali pe na sens wana mais d'un autre côté pe na za moi moké d'accord na Christelle Vwanga te lorsqu'elle parle de renouveler la classe politique moi je pense que ce n'est pas une organisation oyo peuple apesi yango mandat boyete yango nde koki ko décider sur le renouvellement de la classe politique. Ce n'est pas à Christelle Vwanga de décider ça, c'est au peuple de décider et le renouvellement de la classe politique ne pourra se faire qu'au travers des élections. C'est-à-dire que ce qui va réformer nous surtout été mis en place notamment réforme au niveau de CENI et que CENI est comme qu'on publier réellement résultat oyo batunyo surtout ba yebi keza yango ezala qui affiché bureau de vote par bureau de vote, c'est-à-dire que honorable député oyo a gagné zali penza oyo peuple a voté qui je crois qu'en ce moment là la classe politique sera renouvelée si telle est la volonté du peuple et qu'on a la volonté par individu. On ne peut pas demander à Félix Tshisekedi d'imposer le renouvellement de la classe politique dans Ndenge ya Lingi. Félix Tshisekedi azali na recherche ya ba allié à Sika pona ko kozwa majorité à Sika pe ko sa la coalition ya Sika en vue ya ko gouverner na temps ici li pour avandisa ba réforme. Mais ko sala ngo kaka na bato bazali na kati ya parlement et nous savons tous que au regard ya ba résultat tel que publié par la CENI pe confirmé par la Cour constitutionnelle, et ali FCC à Joseph Kabila qui majoritaire Kona. Vous voulez que Félix Tshisekedi renouvelle cette classe politique? Comment? Donnez-moi la recette, Christelle Vwanga. Ce n'est pas ezali kateo loba, nengo lobi bongo pe vandi na yo sili qu'aurait pu faire Félix Tshisekedi en dehors il y a eu Zaïko Salamalelo. C'est quand même bien de venir parler de deuxième grossesse, on est d'accord, tout ça, mais vous auriez aimé qu'il fasse quoi? Qu'il dissoute carrément l'Assemblée nationale et organiser les élections avec cette même CENI. Je pense qu'il faudrait quand même tout réfléchir. Ça, katoye, bakote ni tozali kokendepe, résultat ni ekoyiko labiso. Difficulté au Félix Tshisekedi azali nango, il fallait kaka eko mabongo pour que yé azwana no barène ya pouvoir mobimbana gouvernement, pas en a capacité à vendre sa réforme. Surtout toujours appelé de tous nos voeux pour que 2023 élection salema na lolenge moko ya malamu pe réellement na transparence. Mot transparence eza moko mais modèle a kosala lango ekeseni na mboka na biso en tout cas on se salema kawane zalaka tout sauf transparence. Et d'ailleurs na troisième rencontre au Félix Tshisekedi ya salaki en tout cas na Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba pe na Jean-Marc Kabundo président ad intérim ya IDPS hein et sengeli koyeba que
tango bango bakutanaki ezalaki po basolola entre autres sur comment définir l'union sacrée de la nation. Débat ezalaki kakate axé sur partage ya poste ndenge bato ebele bazali kokanisa, mais président Félix Tshisekedi pe ba principaux alliés na ye ba figure emblématique ya politique na biso lelo Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba pe Jean-Marc Kabunda ba esengelaki ba koka ko discuter pe ba insister sur quelques objectifs, quelques points oyo il faut ba koka ko harmoniser peut-être ba vie na bango. Premier point, objectif il y a union sacrée de la nation. Contenu ni chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azali kopesa na vision na ye. C'est lui l'initiateur, il y a union sacrée pour la nation. C'est lui qui amène la vision. Et quel est justement le contenu oh ya azali kopesa nango pour que baninga ou bazali koya pembeni na ye ba accompagner ye ou bien ba accompagner te, parce que ceux qui vous allez d'accord te na vision chef de l'État zali na yango topé contenu azali kopesa union sacrée ko accompagner te parce que zali ba valeur yo za ko partager te, mais ceux zali que ça ba même valeur vous allez ko partager pour cheminer ensemble. Deuxième point, nécessité à ko inscrire na ba besoin ba problématique il y a quotidien il y a peuple congolais, parce que le peuple congolais doit être au centre. Il y a action, il y a ba gouvernant na biso, et je pense que de ce point de vue surtout tali kaka oyo IDP salobaka na biso tongo midi pourquoi le peuple d'abord ezali déjà correspondre na deuxième point oyo. Troisième point, ezali une très grande préoccupation pour na biso l'insécurité et les tueries à l'est ainsi que les violations répétées de l'intégrité du territoire. Wana ezali ba point sengeli pe kotala parce que yango pe ezali socle to pe na lingala ndeto lobaka moboko ya kimia po na mboka na biso pe ya développement soki tolingi to se développer tolingi mboko se développer, ça passe par la sécurisation de nos frontières pe kozongisa kimia na kati ya mboka ba groupe armé nyonso wana longa. Quatrième point, économie, gratuité de l'enseignement o ezali ko connaître application moko difficile esengeli pe ko bwaka mwa lisu wana kotala nini esengeli kosala. Et à cette liste quand même il convient ya ko bakisa ba droit basique oyo ezali pe respecté te, notamment le rôle na niveau ya santé, peuple congolais ezali ko bénéficier na santé ya malamu te, alimentation boyebike na mboka oyo ezali na ba population na biso misusu oyo bazali ko subir famine oyo bazali sous-alimenté, ce n'est pas anormal pe surtout auto déplorer comme colonion so accès na mai pe na électricité. Il y a des certes en électricité ezali tellement faible na mboka oyo sengeli ko apporter ba solution idoine pour que peuple congolais aille bana ko sepela. Donc Bemba na Katumbi ba rejoindre union sacrée de la nation afin ya ko privilégier en tout cas un contrat qui reflète ba priorité d'une gouvernance au service du peuple. Je pense que de ce point de vue bazali na idée moko ezali ko converger ensemble, ce qui se résume kaka na le peuple d'abord oyo Etienne Tshisekedi atikela bana IDPS lokola testament. Arrivée massive ya ba membre ya FCC ezali ko inquiéter ba leader mibale wana, notamment Jean-Pierre Bemba pe Moïse Katumbi ba leader ya Lamuka, une partie à Lamuka, parce que vous voyez que Adolphe Muzitu na Martin Fayulu bango ba bwakisi na bango masolo wana, et les sous mingi possibilité à komona ba ancien soutien Joseph Kabila to bato ya FCC ko négocier présidence ya prochain bureau ya Assemblée nationale ezali ko pesa pasi na nenga osakanate. Et je crois que yangonde ezali ko sala ke batu ebele ba koka kolobake oyo tokomi komona sikoyo ezali nde kaka FCC cash élargi. Et quand on sait conclusion au chef de l'État qui par rapport à la coalition FCC cash qui est échoué, nous ne pouvons pas comprendre que Batouana Nakoya na bango ezalaka loko la neti continuité. Mais il faut quand même moi rupture ezala toyeba que chef de l'État a telemi pour que soit banda kotambola pour yemoko lobaki na biso kisalo me banda. Et sengeli tomona yango pe parce que boye ezali vraiment quoi inquiéter, et de ce point de vue tokoki ko rejoindre quand même ba Christelle Voanga, mais d'un autre côté et sengeli
pe koyeba ke on ne peut faire dans un premier temps que na ba acteur wana kaka mais sengeli tango bazali koya ta soki bazali na agenda caché ba s'aligner derrière vision ya mokonzi non ba gluka ko influencer vision ya mokonzi wala nde to tambola malamu sinon te solution aux alaka moko et Adam Bombole l'a dit 10 solutions ya parlement wana pour la to bandela zéro et c'est de cette manière que renouvellement ya classe politique ko salema merci nabino bolandi biso nous osons croire que bozala qui est belé hein et to komi na suka bo remarquer yango soki bo sepeli moi like salaka bien moko makasi like ezalo kwa muta salima tolo bakabele siko mbongo tala like ndenge pesa resengo merci beaucoup bo tike la biso pe point de vue na bino to opinion na bino soki bozali na yango na nzela ya commentaire hein to ko sepela pe kotanga abino mais mingi pe ndeko nanga yo mtozana no abonné te mais olandaka biso parfois mi abonné na chaîne DMTV ko bossa na pété ko activer notification juste un clic sur cette petite cloche hein et ko permettre na yo rataka lisusu te ma prochaine vidéo te mettre en ligne pour Nabino. Merci encore une fois to kanisi que to kuta prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.